Coucou, boya ebele na sous le baobab life together boya ba to buka to déraciner célibat femme seule homme seul to longola ba parents ba stress boya ebele ko s'inscrire boya ebele botala ba coordonnées yango wana email na biso yango wana numéro de téléphone yango wana boya ebele bo s'inscrire et kozala bien maman kolinga lisu ozala yo moko te papa boya to kata lien wana tozana no ebele ba diaspora bozala ebele to lingana entre biso et kozala bien to longola AVC to longola ba stress to longola penza tozala together tala kaka soki tosi toleki ba 45 ans ti likolo bana na biso bakoli bakena ba uni ba université ezosala ke ba parents bazotikala bango moko solitude ebomaka malembe ezali maladie moko ebomaka malembe okokufa mbala moko te okosouffrir ekobengela yo ba maladie ebele ba cancer ba diabète ba maladie ebele vraiment bandeko na ngai ba AVC ba tension parce que tu es seul. Alors Nzambe ye moko aloba ke l'homme quittera et s'attachera à sa femme. Alors boya ebele ba maman boya ebele ba papa boya ko s'inscrire na sous le baobab live together okozwa mobali ya malamu papa okozwa mwasi ya elonga. Vraiment boya ebele ngayoyo nazoluka mwasi ngayoyo sokolo takinga na ndoto mama yaka tolingana na biso tomona baparent ngayoyo ton futur mari ngayoyo sokolo takinga na ndoto mama yaka tolingana na biso tomona bapasteur ngayoyo. Bonsoir, bonjour, ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre la Danoise. Je suis là, votre humble servante, la Danoise. Je suis venue juste vous annoncer la mort de notre sœur qui est survenue en Grèce. Vraiment, bambote ebele bisika bisobi zwibino. Wana mama leki na bino, molobeli na bino, oya yaka kaka, pona to solo na biso. Na likambu oyo ezali koleka na kati ya communauté bayenge na bandeko na biso ya mpeve ya longo na église ya bundu ya Congo et puis tolobi ba respect ebele ba shalom na ba chef coutumier na biso losako na bango vraiment boboto bondeko na bandeko na biso ya catholique to bosani pete bandeko na biso ba musulman ba salam ebele ba salabalekum bisika biso bizwi bino ba oyo nyonso basepelaka na la Danoise ba gros bisous bisika bizwi bino toyeka ka ndenge toyaka bandeko na ngai biso toyaka ka malembe ndenge ka toyebisaka bino me toko koma kaka tokozala biso na koumela penza ya mingi te eza juste kolamusa kaka conscience na bandeko na biso bazala kati ya Grèce basili kozala na pasi bilili oyo bozali komona photo bozali komona eza ya ndeko na biso ya mwasi pe ya sonam asili kotika biso na mboka ya Grèce. Bandeko na ngai selon koyoka bango moko bato bazali sur place biso la Danoise tozalaki sur place te ezali nde bato basili kobenga pe basili kopesa ya bango ba condoléance balobi ke tolobele yango na nzela ya sous le baobab pote bato ebele bayoka makambo nini ekomeli ndeko na biso ya mwasi bandeko ndeko na biso ya mwasi ezali pasi pe mawa ayaki ndenge bato nyonso bayaka bino moko boyebi ndenge bandeko na biso bakomelaka kuna na nzela ya Grèce na nzela ya kokata ndeko mwasi akomaki na Grèce biso pe toyebaka te nzoka nde tango bandeko na biso basi bakomaka bandeko na biso mibali bakomaka kuna na Grèce
ba makambo moko elekaka kuna bandeko na nga il paraîtrait soki basambisi yo eke mukanda na yo ezali vraiment na moi éclaircissement te mwa mbilinga il paraîtrait bakotisaka bandeko na biso na kati ya boloko po te bayeba koyeba itinéraire na yo pe koyeba makambo na yo. Ndeko na biso ya mwasi alekaki na pasi wana vraiment na kati ya boloko bakotisaka bango bandeko tomoni ntango mosusu baleisaka bango malamu te ubie basonyaka bango malamu te bino moko boyebi kaka bamboka oyo ya poto vraiment bazali konyokola biso yango wana tobongisa bamboka na biso po te oyo ezali pasi komona ndeko mwasi kitoko boye vraiment azali na fleur d'âge aya kotika biso mpona kaka makambo ya banzela oyo ya koya kokata ndeko na biso ntango basile kobimisa ye basalaki nyonso azwaki baavocat epuis asalaki mpenza makambo na ye etambolaki mpenza malamu epuis séjour na ye ekomaki vraiment na ndenge ya bien na kati ya Grèce. Bandeko na ngai kaka ndenge nayebisaka bino boza na se ya sous les baobab wana mopepeka ya se ya sous les baobab bandeko na nga ezalaka bien na ntango mo ezali kobima makasi mwa kopo ati kopo café vraiment mai nde yango ezalaka vraiment liboso tomela mai ebele mpona koevite bamaladi koevite bafatigue koevite bavertige parce que moi ya mbalo ezali mpenza moi moko ya makasi na ndenge ya moke te. Bandeko na ngai kaka ndenge tozali kokontinue ndeko mwasi ntango azwi mikanda na ye abandi kosala ke sikoyo mpona abanda vie mpona mpe ayeba kotalisa miso na ye mwa mosika ntango mosusu koya mpe korejoindre biso awa na kati ya Grande-Bretagne, pourquoi pas, même na France, même na Belgique, et kosala kendeko mwasi abandi koyoka penza libumu pasi. Balobi libumu komaki kosala e pasi, communauté vraiment congolaise kuna na kati ya Grèce balobi bazali vraiment uni na ndenge ya mukete. Yango basalaki ke bazwi ndeko mwasi bakendeki na ye na hôpital. Koyoka ndeko na biso ndenge abeti lisolo bandeko na nga balobi ke bavandisaki encore un mois bazoloba ke non bazoluka ba spécialiste bandeko tosunga bandeko na biso oyo ezali SOS nazali kobwaka tosunga bandeko na biso na oyo bazali na Grèce vraiment ata na nzela ya libala ndeko mobali oyo yomoni ke oza koluka mwasi na kati Europe vraiment contacter la danoise tosala tout tosunga bandeko na biso abasi oyo baza kuna même na nzela ya libala même bandeko na biso mibali tosunga bango bazali bandeko na biso bandeko tosungana esalaka bien totika bango te parce que oyo nyonso eza kaka ba conséquences pe ya mosusu ya solitude kozala yo moko ba makanisi ebele nyonso emimaka kaka ba pasi moko boye bandeko na ngai ndeko mwasi bozomona oyo azali na kati vraiment nazali na bilili ndenge nazolakisa bino basi kotele na hôpital nde baye koloba ke ndeko na biso azwaki ba problème na ba poumon bandeko na nga bino moko kaka boyebi vraiment eza pasi na mawa yango botozoloba vraiment to présenter ba condoléances na famille na bango ndenge tozoloba boye ndeko na biso azali lisusu te vraiment to communauté ya Grèce bazali na pasi bazali kolela ndeko mwasi vraiment balobi la danoise talela biso likambo yo pesela biso OS bandeko boto chaka bacha biso na ba prière botala ka bamboka toye traitement ya malamu iparité na Grèce ezalité bino moko boyebi pe minoko yango pe ezalaka mwa pasi na koloba donc ba blocage wana nyonso esalaka ntango mosusu moye o expliquer kana yo clairement epai ya médecin ndenge ozali koyokela ezalité yango wana ba mama batata bandeko ba oya biso ba oyo nyonso bakoyoka la danoise bo partager bandeko na ngai video oyo pote bato nyonso bayebaki ndeko na biso ya mwasi bayeba ke ndeko na biso azali lisusu te pe à son âme vraiment tozali na mawa makasi na se ya sous les baobab pona kotika bino bandeko na ngai tokoumela na biso te tozali kaka ko rappeler bino ke boya ebele na sous les baobab live together
ezali eloko tosali bandeko nanga ezali kosunga penza makasi tozomona ba résultat na yango ezali très positif na ndenge ke ba solitude ezali malamu te bandeko nanga bino moko boyebi tozana ba mboka ya musika totiki ba famille musika okoki kokoma na mboka moko boye ozana tata te ozana mama te ozana cousin te tango musu kutu yonde mutu liboso olongwe na famille na bino pona oya oya bien na poto bien na Canada na États-Unis partout kaka olongwe na kati ya Kinshasa ozali ko se retrouver yo moko. Alors tango mususu oyebi munoko te tango mususu ozali esika moko boye ozomona ba congolais te mais quand même ozana accès à YouTube eloko nini okosala bengala danoise akosunga yo na nzela ya kozwa molongani na nzela ya kozwa camarade oyo kosala ke tango mususu o se sentir yo moko te batu mususu bazana bakwe moko boye azali ko se retrouver kaka ye moko bandeko na ngai bengala danoise tokolekisa communiquer na biso tango mususu bandeko mususu bazali nzinga oyebi bango te bakobenga yo pona ozala yo moko te parce que bandeko nanga ezali malamu te kozala yo moko toyebi ke kozala na batu moko pe ebendaka mwa ba problème mais yo yeba kaka kovanda na baninga ba secret na yo ya kati yeba kobomba yango bolinga bosolaka ba football bozosola na bino ba makambo ezoleka ba internet il paraîtrait tel balakisi ebo basali boye moi politique muke tokos na ndenga mukete mais kozala yo moko bandeko nanga ezali ata esengo mukete yangwana boya ebele na sous le baoba live together yaka koluka mobali na yo yaka koluka mwasi bandeko nanga mibali bazoya awa bazali sérieux basi ya sérieuse basi o batanga basi oyo bandeko nangai soko otie na ndaku olobi vraiment na beti libaku na zelo alors boya ebele site moko ya sérieux o ezali ko sala vraiment na ba norme nyonso o esengeli ke mwasi ozwaye osepela mobali pe asepela donc boya ebele biso toza number 1 oyo tozali ko sala musala oyo vraiment bandeko na ngai sala choix ya malamu na sous le baoba number 1 live together ya la danoise mama leki na bino bandeko na nga oyo alingaka bino toujours mayele kaka tozoko multiplier kaka bandeko na nga ba solution ndenge ni tokosunga peuple congolais vraiment bandeko na ngai na kozwa tana bino mingi te tala kaka tozali na mawa mais bo partager yango bandeko na ngai ko sala bien partager oyo nyonso komona partager lisolo ya ndeko mwasi oyo asili kotika biso na Grèce vraiment bandeko basi na Grèce bazali kolela pe bazali na mawa balobi la danoise tozoko kate ndeko tozalaki na ye ndeko to bandaki na ye na bangambu mususu kuna bino mo boyebika ndenge bandeko na biso bakotelaka na ndenge nzamba sunga bango baleki na banzela ya bamai baleki na banzela nyonso balekaki bakoti na kati ya Grèce mais lelo malade Jésus ndeko na biso asili kotika biso vraiment botika la malamu tomonani bakala mingi te na épisode asika vraiment ba o nyonso ba soutenaka sous le baoba na ba prière nzamba lola mona bino apesa ba solution na ba problème nyonso bo zali na yango to présenter sous ba condoléances na biso na anima kwakala na kati ya Canada o ya sileki ko bungisa beau frère na ye ti lelo na ba kundi ete vraiment ndeko na biso azali na se ba o nyonso ba yebi ani makwakala makwakse bo benga ya mwasi akosepela bo pesa ye ba encouragement pour nazali très abattu wana la danoise ba love bisika biso bizwi bino bye bye coucou boya ebele na sous le baoba life together boya ba to buka to déraciner célibat femme seule homme seul to longola ba parents ba stress boya ebele ko s'inscrire boya ebele botala ba coordonnées yango wana email na biso yango wana numéro ya téléphone yango wana boya ebele
bo s'inscrire et kozala bien mama kolinga lisu ozala yo moko te papa boya to kata lien wana tozana no ebele ba diaspora bozala ebele to lingana entre biso et kozala bien to longola AVC to longola ba stress to longola penza tozala together tala kaka soki to leki ba 45 ans ti likolo bana na biso ba koli ba kena ba uni ba université ezosala ke ba parents bazotikala bango moko solitude ebomaka malembe ezali maladie moko ebomaka malembe okokufa mbala moko te okosouffrir ekobengela yo ba maladie ebele ba cancer ba diabète ba maladie ebele vraiment bandeko na ngai ba AVC ba tension parce que tu es seul. Alors Nzambe ye moko aloba ke l'homme quittera et s'attachera à sa femme. Alors boya ebele ba maman boya ebele ba papa boya ko s'inscrire na sous les baoba live together okozwa mobali ya malamu papa okozwa mwasi ya elonga. Vraiment boya ebele ngayoyo nazoluka mwasi ngayoyo sokolo takinga na ndoto mama yaka tolingana na biso tomona baparent ngayoyo ton futur mari ngayoyo sokolo takinga na ndoto mama yaka tolingana na biso tomona bapasteur ngayoyo